Bonjour, bonjour, Nabalandinho sur Radio Télévision, bonjour, bande quoi TikTok, bonjour, Nabatou, Balandabiso partout dans le monde entier, bande quoi trouver une photo sur la des Cambo, il y a pas promotion na communauté congolaise. Donc, je pour la communauté Nabiso, pour la promotion. Promotion, et bien, on a eu au TKK, marchandise, na yo, oyo so, azana pour ça, il y a promotion. Luka biso, tout sur la promotion, na TikTok na biso, pe na YouTube na biso. Et on tout ce qui va congolais, congolais, sont partout vous allez. Aux ana pour ça il y a produit na yo etambola, bilo qu'on a aux anango etambola. Tout sur la promotion na prix à kitoko parce que neza awa tout ça pour ça ko sunga ba congolais, congolaises partout bazali et na bilo ko basala ka ba mona clair. Veut dire to fongoli porte pour na mututu. Oyo azana pour ça il y a publicité. Pour promouvoir biloko na otekaka ba produit na yo otekaka nzambe alola ako venir par rapport ya bande kolanda biso ba partageaka baso ma produit oyo zoteka yango toye et pas ya mutu nyonso azana posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala ba produit oyo kosunga bande kolanda biso ba tâche ya banduta oyo ya kosunga pona komela neti biso moko tokosala bino ba promotion pe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto pe ya kotraite makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacter biso na kati ya chaîne na biso partout tokosunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na mutu nyonso a contacter biso pour tout ça ye promotion ya biloko na yo oza na école oza na flat hotel na yo ozali na oza na service de traiteur toi oza na malewa na yo oza na nyonso oza pour ça pour na promotion na ba congolais congolaises ba o tout banda biso ndeko contacter biso to kosala yo promotion na merci na ndeko nyonso à partager merci na mutu nyonso oya kozala intéressé contacter na katia Radi TV4 ezali TikTok na biso pe na Radi Télévision ezali YouTube na biso Radi News TV ezali bongo page Facebook na biso merci.